la fondation ton a quand même moi na dans un hôpital. Bon fouté até. Tout ça là 2 mois. Bon foot à maternité au mimiate donc au boti les ala battu ba sepela so au bota ba feti au battu ba bimelara na salate parce que même bon obima ils ala été Moi, 2 tours, on a organisme, on peut te couper. Milo, tu vas continuer, Serge. Avis contraire pour Annie. Zéla. Avis contraire pour Annie. On a parlé calmement, non? Oh, vous agitez pour Annie. Vous savez quelque chose? Comme quoi? Il y a un enlèvement à Yowana Lukuta. Vieux, Junior. Et pas la parole. Décision de les années. Noko, au fait, moi, est-ce que boyo ke bolo baki boyo kanate aloba soki ya boyi boyi ke kote kamate soki ya lobi non ya loba toi de deux biso mbale to bi oui bango mbale ba bi non yango to benga ki yo ne me fais pas dire ce que moi j'ai pas dit. Loba Noko, moi je suis encore jeune et puis na mona suka ngai soki le pango gote kama. Moi, j'ai pas de problème. Majorité. L'essentiel, que je prenne ma part. Que je prenne ma part. Je suis encore jeune. Majorité. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Nakanisi Boutolanda, extrait à film Nabino Likamama Bele. Vous allez aussi vous abonner à Belleville Télévision, à tout Labino va extrait l'intégralité. Il faut aller suivre ça dans Belleville Télévision. Ouais. Ça peut payer mon nasala. Give me the money. En tout cas, allez vous abonner. Plus de 230 000 abonnés. Gloire à Dieu. Maman zo continue comme ça la moussala. Bon s'abonner et pas Maman Dinana. Le mal dans les noirs deuxième saison. Ils ont continué pendant Kozala. Oncle Dago Vicente Nandenga Bonzambe. Je suis à Zoa déjà Bangola Kuna. Tokozala Zala. Money, quelque chose. Money, give me the money. The money is my brother. The money is your brother. Your brother. Ah, my brother. Yeah, I give you his money back. Cash me. I give you money back. Yeah. No, but cash pay. No, cash pay. Easy. Awa, eloko exact. No easy. No eloko. Easy. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Et look at that. Donc, I sorting is here. I backing is bankies. I give is you. Descend l'argent paie l'argent, maman. Non, non, et look at that, tata mon chaban. L'argent paie l'argent. Voilà. Mesdames et messieurs, elle est là. Elle est Ozaki mobile au beng senga na restaurant. Au sel marambo salio. Na epsion maman ba ucho komelanga mama zobela. Naki. Bonne allée. Naki. Wana kutunde na moni pena facilité pour okembangu. Nyoso ba opeso na minitona 1000 fois congolais. L'essentiel que tu prends juste Ozuka moto, tu rentres à la maison. Oncle Dago Vicente. La poche polé les bons. Mais c'est ça la vie maman. Il y a un temps pour tout ma ça. La tola. Mbote, na peso nando mbote au semaine à Sikat. Oh mi filmer ni. Attends de la merde. Je suis au pays dans la vérité Attends de la merde. T'es coach biso non bon côté. Siko yo oche poudre à l'osi téléphone aux filmer ni. Attends de la merde. Mais aza na voyage. Faut voyager alors, faut mère déjà donc il va mère déjà ni père. Mais na moni ba yo kana papa Diego tikele téléphone à mère. Non, nié. Il peut-être que je sais comment il y a des téléphones. Ah, mais il y a un téléphone, mon quoi, parce qu'on a un téléphone.
Il y a un monde d'avion. Oh, yo botola mère Chombo. Abia Zongisi. T'es non Mon qui n'a pas cité. T'es maintenant Zongcité. C'est beaucoup matin à niveau en Andé. Et pas ça. Yo mon attaque film ce jour mon ko azaki kenge. Nzoka téléphone à main téléphone n'a pas vibré na mesa. Je sais une ko vibration. C'est vibration. Bala moi qui et ça téléphone a ça un problème nini. C'est que à combien d'asuka ah na ba réalisateur ba comment boy vraiment ah na habité Mama Sarah to me kana ko beta na ça la mandeni na bande ko na pisa poto maintenant obaka je sais comment monde obaka mobimba je suis mieux que lui na Facebook ah bazola bango ne bongo OK bon Mama Sarah to me ko solo la nano bonjour noko bonjour vraiment tata moi sabana nanga nzambe azala na te tika na makambo ana Benganga ka bonjour tata Mwasi. Bonjour tata Mwasi. Oh c'est peli. Tango lo baba bonjour tata Mwasi abana nanga uzoko finginga. Et alors Robert ali solo mwana pembeni asila. Oh non botité. Tout côté. Et ça cause beta. Il y a solo ça qui tout côté et Robert batuma baku. Ce n'est pas bien. Yo pour le bidanga ma il faut retirer ça. Na retirer yanga. Ngapela retirer yanga. Tu as mal parlé. Et ça le wa ngane na ça boye. Na mosuka kaka tata Mwasi. Nazo expliquer. Et alors quoi ngane na ça boye. Ozo betela ngali solo nde na ça pela boye. O betela ngali solo ke Sarato là nazana chemise mo awa ya Versace mais eza taille S. Au moins on manque un respect. T'es limbisa. Au moins ni omoko. T'es mais limbisa, j'ai compris je. Et ozo betali solo à sapato côté mutakata na makolo. Oyebike oza incapable ya repesa nga tata Mwasi siko. Mais yo zola tanga mafuta na monoko tata Mwasi abana nanga. Bana ngo ya mari de nuit. Ah au boti bana na mari de nuit. Ça rato ban émission. Tozo ban émission, ce qu'on pas ni ba manquement ndengwana. De limbisa mbalasima vraiment. Retiré. Je retire. En tout cas, on a banolo bana Sarah tout na retiré. Banda lelo banu benganga. Sarah to là. Tete wana pété. Tata Mwasi. Na souika na tata Mwasi. Ou bien au lobi na ata na piso como mususu. Te. Kopesa yako mususu te to suki wana. Te ah Sarah. Tata Mwasi. Te to luka ba problème te. Ngai en tout cas moi je veux plus avoir de problèmes avec toi ni avec les autres. Je veux pas. En tout cas to suka wana. Au moins net nga so na benge non quoi ba Brian ekei. Mais avec le temps ça vient. Non quoi bana nanga. Voilà. Soyoka. Ezoke na manque au respect to na noko ya bana. Na senga mbonga bakaye noko bana te. Siko yo pe senganga. Ah ça viendra avec te senganga na kina ba sac pe beleza na senganga na. Pesa ata sac moko na memela lekino Mwasi. Et ça lenine. Pesa sac moko na memela ata nièce nanga ata cousin ata petite sœur ata petit frère. Ah ouais. Baza pe ka bana na yo. Baza pas na biso. Mais oui, il problème. Les fruits de tes entrailles. Avec le temps, bah, ça viendra. Oui, ça viendra. Voilà. Mama Sarah, toujours kota. Te me kokola bena toujours kola. Maman, toujours la tola muka Sarah, toujours à 6 matin. Tola la tola muka. Mais tola la tola muka toujours à 6 matin. 2024 so balé ça bien. Seul Dieu sait. Ni jour, ni heure, ni minute. Mais moi, c'est moi, ça n'a pas de problème. Non, moi, je ne pense pas que ma femme doit avoir des problèmes avec les gens. Pourquoi? D'ailleurs, ma femme, na prière, na priaka. Na ndengenga na solo la gana nzambe. Je sais que na kobala mwasio awazala opposante nanga. J'aime bien lorsque la femme est opposante. Donc, ouais, on a déjà oui, je veux me marier avec une femme opposante et na priaka. Naïbi que moi si nanga sera trop dur de caractère, mais oyo et kozala moi différent na babizale liona et kozala ke a kozala soumise, intelligente
une mère pour ses enfants. Non, une mère pour... non, pardon? Non, moi je sais déjà que les... Omoni, Sarah, tout ce que nous demandons... La foi vient de ce qu'on a. Oui, tout ce que nous demandons est pas nzambe. Ce qui te sengi yango kaka bien en paix sabiso. Batu oyo ba sengaka est pas nzambe a sengi i mais azui a, c'est-à-dire au sengi yango na ndenge ya malamu te. Moi je sais, j'aurai une femme qui sera une mère pour ses enfants, une femme pour Tadi, mais elle sera opposante à Tadi. Donc, c'est-à-dire une femme qui sera capable de manipuler. Moi, je ne pense pas que ma femme va manipuler. Le respect, le consigne, le principe, qui n'a tamboli mabe et bimalokola a comment manipuler. Mais ça ne sera pas ouais, moi déjà moi si déjà si tu veux entrer et pas moi si et pas moi si parce que ba anglais nyonso non côté conscience na yo moko déjà do yebi que non angle wana kuna eza fermé awa donc eza fermé. On peut pas avoir une femme au eza complète na nyonso, mais au moins une femme qui va remplir à remplir même à 80%. Au talipé des mères. Ouais, il y a ma qualité. Yekutu na yepsa que jour wana tota mola na mère bella des mères singa. C'est Yopé nos abou. Et puis des mères neti azolo baté mais azolo ba makam. Siko to kina ndeko moi si on a pe bato ya fondation mobo atabi yo lu commence au bala. Moi si to tambola. Donc c'est ça Sarah. En tout cas, lorsque vous avez une femme qui a été bien élevée, même si ta famille n'a pas chance, il y a copé ça y est et héritage en bon côté, mais bapé si éducation malamu, bapé si nini balaxien zelan zambé, Sarah osala pena kimia. Et moi je sais que ma femme à cause de la genre ya basio ba s'affiche à mingi na télévision té. Na yebi nzambe a osala grâce et nous faisons en sorte que ma kamudonge les kamalam donc merci maintenant ba téléphone na pardon. Mais Sarah aussi essayé là yo bato ba yebso que Sarah aux avantages. On bâtit le sous Z. La place avantage est pas Sarah et Zakani. Motivation faut le cambo mon avis. Faut le bon avis. Suko o nyonso ozana ba numéro boni. Mine États-Unis. Ah, wana numéro ya États-Unis. Yependa mobimbane aux États-Unis. OK. Nyonso États-Unis na kati. Privé. Ah, OK. Bible au privé. Foundation. Fondation. Ah, OK. On est uniquement pour Zela ota YouTube. Pianga YouTube. Ah, on a uniquement pour na makambo Internet, YouTube, tout ce qui se passe dans le téléphone, il y a oh là. On s'organise bien. Donc, oh, ils ont pour les réseaux sociaux. Yeah. OK. À vivre dans les réseaux sociaux. Donc, il y a là la matière. À la matière. OK, non, mais c'est bien organisé. Hein? Chaque affaire, ils ont un numéro, ils ont un téléphone. Ah, ils ont un cam. Donc, chacun a un cam et supporte. Monsieur Zaha et puis la fondation. Monsieur Zaha et puis la business. OK. Donc, c'est vraiment séparé. Très bien. Donc, Vantard, na vu nanga et à la place. Nga ils ont Vantard pour motiver peut-être bandego batala abisona na moi simoko le na tongo na publié bana na classe. Abisaro comment on peut s'en pour sur le kambongo na mona ningo banda na place au commis. Mususu akomelenga abi master T licencié T. Député T, ministre T, général T, colonel BT. Simple Moutoukaka, Sarah Tola, aye na réseaux sociaux, aye beloka yaki oluka, bana ba vivre loka ba ministre, ba rotanga na bekola bien, ba rokene ba vacances, ba rozonga. Parce que na tanga kala, pour moi na ke vacances,
c'est que papa on a jamais mwana ya bana ya nde bakenda en vacances biso babola so mwana côté États-Unis c'est qu'on a sousté donc voilà c'est un peu ça en tout cas vantar ya na place hein et ça pour notre tableau na mabete j'ai gagné ma vie grâce aux réseaux sociaux, grâce à mon travail, mes ambitions, et puis grâce à Dieu aussi, et puis grâce à business. Très bien. Donc, tant que il y a une formation à business à OYAT. Il y a supporter ça dans l'avantage. Très bien. Maman Sarah, le lieu Ali est rentrée scolaire. Nous avons vu. Tu as dit ma joka na collé na kiti za. Tu na combien kuna tese? Na collé ma joka na kiti. Wa mambwa kala. Et c'est bébé. Oh yo collé kuna et c'est bébé. Ah. Mais nani je suis à sommet en moi et belé. Ah mais au lien au lisozo. Eh akola ki a. Voilà, Massa, une petite question. Nous avons vu maman Bellevue, le Lozali rentrée scolaire. Rentrée scolaire pour tous les enfants, mais maman Bellevue a pensé quand même naba orphelin. Oh yo, nakanisi a nabokasi a Josué, on va essayer à balancer illustrer message à Bellevue par rapport à les orphelins. Un mot pour naba descente d'ailleurs. Non mais c'est un acte à féliciter hein. Tu sais, tu as dit ce n'est pas donné à tout le monde qu'on soit sûr nayo au luka on a passé et kokene ko songa batumo ko baza bande konayote ce sont des personnes que tu ne connais pas mais OK ko rendre bango main forte. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a deux personnes au baleki nangana Bellevue na mbongo mais bana makasi wana te okendo sunga bandeko OK ko sunga eza acte moko précieux o nzamba lingaka au monita nzamba lobaka naza papa ya ba orphelin a okita otika kita bokonzi te po ya opesa ba orphelin mbongo te loka olia très bien mais akokita à travers biso bato ba mitema lokwa ba Bellevue bato bana mitema bonzambe bato bana mitema lokwa ba biso basarato la parce que na mona yo pe des fois que na sala les actions bana mitema lokola ba maman Maria Mbondo bana mitema lokola ba papa Roy bana mitema lokola bato belo basunga bato na facilité en fait ba maman bijou Kentani donc voilà t'as dit donc et ça le mora munene c'est quelque chose à féliciter voilà pourquoi on a auto ba récemment bandeko ba otala biso ba bina na rendez-vous mo na décembre le 25 Noël to liara na ba orphelin et puis to bimisa bandeko na hôpital o bakanga mi pona ba moyens et financement. Très bien. Donc bateau tout boza na boza toucher bo na posa bo sunga. Fondation Bella Rezawana okobenga maman Bellevue touro na lingi moi 10 francs net yanga programme ebani ezaka chaque décembre ba partenaire nanga ba pesa mbongo na bango na ebi na kotanga bango ba kombote donc eta na bateau baloba chaque le 25 okotaka maman Sarah ngai saka loso na ngai yango ngai saka mungwa na ngai tomate ngai carton soso baza ba pesaka et nga moko pe na part nanga parce que nga sala na part nanga na za nango donc so ibino pe bokocha nzamba omona bino bato bakanitaka omoni bato balia mbonga ba orphelin ils ont malédiction de génération en génération sans les savoir mutu so apesi $10 Sarah sombela bango ata mungwa je $10 na bango sombata ba carton ba ji sombata ba carton ba ji très bien komisaka mbonga mutu bato bele bakanta so na pesi Sarah lipamboli na ngeke pasa Sarah te parce que nzamba ebi ke saka loso wana o banana bolia e utipoto o pesa donc Sarah azaneka canal pour ka pombo de ça l'aura agence donc là Sarah na ça l'aura agence et pas nzambe pas nzambe agence oyo tindi pona komiselo bidoko pa ba orphelin donc rendez-vous à décembre ça so tout sami on a besoin o aider on a besoin saka loso na ole sabana wana besoin bimisa ba nouveau né malade na hôpital bimisa ba maman en tout cas au contacter nga Sarato la fondation ezawana pona bino mingi na benga en anglais Sarato la foundation donc ezawana eza disponible pona ko
mais ma biloko na bino ko komisa yango tie pas orphelin donc ça le rôle agence bénédiction ma pambo ni nyonso ezongara pa na bino parce que Dieu voit tout donc makambo Belvière au sala en tout cas bato amité mama la mu famille libota so boko tchae main forte makamangwe kende so liboso ozala bien parce que sora azaki tom so na ba partenaire à makasi anga suka na bana wana tetam sa ngazwa orphelinat mobimba moni donc ba moyen peut-être eza pendate mais acte sali t'as dit c'est à féliciter. Très bien. Toi, on a ba comédie belé awa, sora zuma na moi son talent. Atinda na Turquie. Basa ela na mona collection Adidas et Bimisika. Atindi na Turquie. Aya okangela biso ba photo. Aso ba talent mabe, maquillage elongi ba ride mabe, ba tempo, ba make-up. Bakabelo donc mbongo na eza ko miser ka sourire azo penser même pas que nzambe mutalo baraza papa orphelin mais ofongola lola te po kitambongo donc a osunga bana à travers biso batu oyo toza créé par son image voilà nous sommes les images de Dieu donc ba image abanzambe za bato bana motema kosunga batu balinga mutalela te mutala lanzala te donc c'est un peu ça en tout cas. Coup de chapeau encore une fois, Belvi Kandi, Kene Moussika Nzamba Mona. Mais Sarah, nous avons reçu aussi les appels, il y a même des commentaires. Batoualoubé a eu plus de 100 enfants, a Pessi Bango Bourse, Bakotanga Ophélie cette année, il a foutu déjà Bambongo Wana Nyonso. Mais c'est comme si Aza appuyé par les politiciens, Belvi Alingi à côté politique. Mais Ngana Tuna qui est moko question dans l'objet tes alliés à politique. Ta réaction est Kozalanine. Donc il faut qu'à Moutou à la politicien ou politicienne pour Azoalelo bana en charge. Est-ce que biba acte na ba descente on a sala pour na sunga bato eza bato belé lelo ba kokote la politique. OK pour baluka visibilité baluka visibilité ngasko au moni poème ezala tadi faut botuna ba kolo ba fondation le but ou l'idée ou la motivation et aussi la fondation Utawa. Très bien. Net nganga na répondre. Grâce à la fondation pour na salati. Na sala fondation na zana on eloti. Na za même pas na makoki on na banuke ne pesa batu na ba ONG. Mais na sala fondation quand j'avais encore rien. Na sala fondation ton na kanga mana mwana nga dasa un hôpital. Bongo futeate. Tout ça là 2 mois. Bongo futa maternité au mimiate donc au boti des ala batu ba sepela so au bota ba feti au batu ba bimelara na salate parce que même bongo bima ezala été batu ba ko futa la petite comme na ba décembre parce que ça c'est le 1er décembre. OK. Avant to fêter bonne année ne ba yo bimisa biso yango ngapi na bimisa batu. OK. Donc, donc on a une cause. OK. Bato basara ba fondation on a tadi. Faut tout na motivation ni netinda ki asala. Asali fondation on a sur base de quoi? Sur base de quoi oui. Ngana oluka maloba te ke na lukela ngo ba mona ba phrase pour employer. Non. Nga mokonde na za awa. Vi na nga mobimba basunganga na bato balekinzela ona ebité. Très bien. Voilà pourquoi nga pe na sunga abato parce que bato nzamba tchaka na canal na nga po basunganga tant na zaki na on elorote. Pourquoi pa penga pe na ko canal la bénédiction pour na baninga. Ngai nga moko tina kenda ko bimisa bato no hôpital nga na kanga mada sabotama le 1er décembre. To komi pembe na ba Noël. Rien. Bonne année Bandoya. Bonne année Bandoya. Bato baya kasiko pona ba nini parce que ngalo kana zaka malade na kota hôpital avant. Na kota hôpital avant na kobote kutinga mbama kuna pona zaki malade. Na boti pe mbala moko nouveau né malade, ngamo sous malade to continuer na malade yango. Et c'était compliqué. Alors tangu ba yeko bimisa bato pona bonne année. Maman wana kutaka dasa alali na couveuse. On se comprend. Akutaka dasa alali na couveuse parce que daki nouveau né malade ba opesa bon bakisi na mutolo. Abi na sepeli na mwana aza kitoko ba parents na baza ba bite maman na aza na mwana muke aza wana koko na enda zali. Maman na aza likolo na P16 ngape na zali malade. Mais koko na enda zali awa yemta soki paranae. Abi, ça fait combien de temps et pas Mathia Moninga, bah ma sœur. À Moninga, en tout cas, nous sommes une organisation et tout et tout. On veut vous aider. Tout le monde, vous savez, l'hôpital facture, on a vu ça là et combien.
maman a facture apesi bango batali babibotela biso koma mama ona mwana bébé na ye babi mais bébé ko bimate pono asisi traitement te ba futa quand même facture ba futela biso bongo malgré to bimara te parce que faki traitement si là même moi na mo pe na kuta na hôpital mona kenda kuna na futaka mais moi ba bimisa bango eza kité traitement moi na bika enante donc nazwa ki occasion chance wana na ebi pasi wana makoke zanga kapé ke muto aboti akangami pe na hôpital pourquoi pas ngana salango donc le so batu ba Bellevue salango pour la visibilité pour boyebité. Ah oui. Hein. Et ça na bateau ba aussi la fondation pour la visibilité. Et puis aussi pour la mais nga na la fondation te pour bateau ba pesa ngambongo pour na sunga. Nga mona fona ba no sunga. So partenaire a benga sara na contribuer gloire à Dieu parce que lipambo liwa neza partenaire eza ngate. Ta boko sana te. Bolemba na kotinda ba mbongo te so yoki bateau ba sala acte mo ya ko sunga. Tinda mbongo no. Omoni bateau ba bosa na tadi atanga sara na binga na obimsata $1 te. Ba partenaire ba pesi mbongo na que la action mais ma pambo les ba partenaire eza ngate Dieu tellement juste eza ngate donc ceux qui ont contribué au contribuer ceux qui contribué tenga na ebike contrat na alliance na sana nzambe za respecter na lia mbongo de janvier ti soto komi na décembre na longola mutuya na ya munene na ke sunga bandeko donc je ne pense pas que Bellevue pour embrasser monde politique et senga ça la fondation je ne pense pas na été zande lelo yo pour mutu sora za na fondation za synonyme ya kwa embrasser monde politique na za camarade na moi c'est joueur Nadine Longo Baometo ana fondation munene avec beaucoup d'action. Cette femme, c'est une femme forte. Aza entrepreneuse et sous liko nango. Yena mobile na eba komi ba grand entrepreneur et puis bazana fondation na bango fonalba. Yemta parinanga. Oyebi ke moi ça na linga yo l'histoire politique dans l'autorité. Oyebi combien de personnes va proposer à côté politique. Maloba na côté politique tété ma vision, c'est ma fondation, c'est mes business. Très bien. Donc bato ba ebite nde ba oloba ba phrase wana to pe bato ba incapable ya kosunga bato nde ba oloba ba phrase wana ke Bellevue sunga po nga kota politique te yana bato mususu ba ebi ba objectif na bango ba ebi force ya kopesa. Très bien. Ngana ebi force ya kopesa. Voilà. Tozo kene vraiment lentement mais sûrement na suka ya émission na biso mais na zala qui na besoin na baksa donc le moko que c'est pas la première fois que Bellevue a fait ça. À Salakango, presque chaque année à Salakango na bana. Mais cette fois-ci a changé en forme. Parce que nous avons constaté ezana bande ko misusra ne mama Sarah à Lobiawa. Ako présenter bino ke bana wana batangaka ba 5 batanga te ba ye ba pesi mbongo pona bana na batanga mais au mona lobi soki ba ke suivi banana batanga te eza lokuta et comme cop faut ko futa voilà donc voilà pourquoi et puis ngana sepeli na Bellevue parce que ça angle o batu ba mona te batu ba mona minka tokyo lesa ba orphelin tokyo latisa tokyo bimisa na hôpital mais ba mona angle éducation te angle mutuya meilleure richesse eza éducation de base. En tout cas, une fois encore, félicitations Bellevue. Ndengo fungoli angle wana, je crois. Mikolezo ya na Olanda nzelango. Il y a éducation, c'est très important. Ngana zo bundana tank saba na ngana bekola bien pour na mutu. Le seul richesse on ngana kotike la bango. Alors eza eloko oyo ba kote bato ebele ba konje bele tam suba mona ate. OK yo moko futi mbonga minerval. Au quotidien banata 10 OK n'école foot mbonga minerval. En tout cas et quotidien un projet à Fossat donc et au Lekate. Fossat en tout cas Fossat aussi bokana soutien na biso Fossat. Nous allons justement vous accompagner parce que déjà c'était comme ça que cette idée a commencé. Elle n'a même pas promis, elle n'a même pas appelé les orphelinats, mais c'est juste à se renseigner qui va commis 6 bana, ceux qui va 5, qui va foutre mbongo pour 5 bana, tanga mutu au déranger bango et puis à silisi go foutre la bango a yena orphelinat a tiki li sous moi enveloppe pour na ba o nano babandi classe T ba profiter pe na quelque chose et ça te que notre kaboli non na ba o bazo banda classe na ba o ba ko kende classe T bino nyon so na yena tiki li bino quelque chose Nzambe a continuer ko battre la maman Bellevue mais maman Sarah to kozona no mo intervention ya maman Bellevue oyo message oyo apesi pour na ba fan oyo balandaka ye na ba oyo ba soutenir ka musala na ye merci. Nous sommes avec Madame Bellevue, Nakanisi, pour monier bah image ndenge et circuler depuis le matin, tout ça là qui avec maman.
Mais la toute première question, Maman Belvi, nous avons vu dans papier oignon, dans la place au tiki-tiki, dans la place au foot-timbongo, commis bourse. Eli Kolobanini, tu me un peu comprendre. Oui, Eli Koloba qui est Fondation Bellart Production. Et pour ça qu'il y a une bourse scolaire pour la orphelin. Alors, Action Nabissio qui est vraiment basée sur ça. Et chaque année, tout ça la descendre sur le terrain pour visiter Nabissio. Et cette année, ça dit que la rentrée scolaire n'a pas Kolia est bien, Kola la paix est bien, mais il faut qu'on pense aussi à l'avenir Nabango. La classe est très important pour Nabango. Alors, il y a un réfléchi ça qui fondation cette fois-ci. Et à l'action Foutela orphelin Minerval. Nous avons ça orphelin la classe. Nous avons pamboli biso. Nous avons permettre biso tout ça l'action. Presque na qui choix. Tout ça qui peut tout qui nombre retenu à bana. Et permettre biso tout ça qui descend sur le terrain. Il y a qu'à vérifier, qu'à se renseigner dans l'école où on a batangaka. Et puis l'orphelinat qui teke biso to salango. To fouti déjà ba frais scolaires na bango et puis to yé ko informer bango juste après pour que batinga bana lundi. Maman Belvi na kozota embelete. Cette action ezoko caché nini derrière ngo? Est-ce que vous voulez embrasser à part production, vous voulez embrasser maintenant aspect mususu o etali politique parce que kotala ndenge to tamboli lelo depuis Tongo. Tisiko toke soki na ba toko kuma mi mata na ba 15 écoles ba orphelinat pe 15 donc toko kuma déjà na ba 30 places to tamboli kaka olalio la muki kaka boye van wana ezuyo ou bien ezali na goût moko boye ozolinga te to comprendre politique te en tout cas au sango tata mokomo te ba benga moko basala ngo basala. Mais vraiment en tout cas dans la politique. OK? Que ça l'action ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça date déjà de longtemps même. Alors, to continuer kaka. Ya musala nzamba tindi biso to sala. Ya musala nzamba ti biso na nzela na ye poto sala. Ya biso le langa na ye na bandako na biso. Donc toza elanga nzambe, donc na bandako na biso nzambaza. Donc c'est ça. Pourquoi l'idée ya ko futa na l'école et puis OK et pas et au foot une école OK lisusu na orphelinat OK kotika enveloppe, ça veut dire quoi? Bon, je pouvais aussi commencer dans l'orphelinat et puis na ke succès na école, mais je voulais à ce que ça passe comme ça. Je commence à l'école et puis pour informer bango. Et ça peut bien. Bon, c'est un qui a suivi et ça a juste un suivi au biso to linga to sala. Et puis tous allons vraiment bien informé que bana ba otanga. Okobando landela bango bien kando. Et j'ai to landela bango non, fondation na biso to landela bango. Papa yo fondation bela te. Na yebi fondation. Fondation bela. Attaché. Maman, mais demain aussi, aux équipes, il y a 2-3 questions pour poser. Un grand merci. Un grand merci encore à la famille Libota, famille Moko Oyanga, famille Moko Nzamba Pesanga, famille Moko Nzamba Tiabino Nanzela Nanga pour que vous soutenir nga. Soutien à Bino et Salanga bien makasi. Naïbi que c'est vraiment spirituel. Les moral, les physique, nzamba pambolanga bino, famille libota nzamba bombelanga bino. Alors message nanga pour na bino zala beaucoup plus, vous allez kaka concentrer sur Bellevue TV. Ba fan nyonso Bellevue TV, famille libota bisika nyonso vous allez sur Twitter, Instagram, TikTok, sur YouTube. Vous allez concentrer, focus sur Bellevue TV. Vous allez filmer, vous commenter, vous liker, vous partager, en tout cas augmenter de vues. Il y a déjà Fondation Bellart, ils ont besoin d'assistance Nabino.
il y a soutien à bino, financier, matériel, c'est important. Il y a un des permettant à biso tout pour s'en soutenir là-bas na biso pour que te prêter dans main forte. Donc c'est un peu ça. Mon tournion sont au hasard de bon cœur. On y sont d'abord touché nanzela na biso asunga bana oyoyo. En tout cas, adresse na biso ezali batu ba BBC ka ba rejoindre biso facilement. Ba rejoindre biso juste pour nous soutenir. Bana. Merci. Donc merci à vous parce que vous accompagnez Kinga et boutique à partout. Nzamba pambola bino donc c'est bino belengai on en peut sabino et kokabinoté. Mais on nzamba peut sabino et ça motu ya makasi koleka. Un grand merci à vous et merci na batunyo so balinganga o ba soutenir nga na musika tout comme na pembeni na ba prière bo continuer ka bo lembate. Ya onde za mabilo sambo za rendez-vous ya balongi. Merci la maman Laurent pour la deuxième. Jemima, tu avais quelque chose parce que apparemment. Jemima, merci que Dieu vous bénisse. Je suis accompagnée dans la fondation de la maman vient. Oui, pour pas te les amis de l'eau. Maman Mbote. Oui, oui. Les amis de l'Ombe. L'Ombe. Mama yeli aleki kuna na école boyebia yende mama azosala vraiment que bana bazala te na inquiétude na rentrée scolaire toyebi ke a mama ndako o bazo soutenir ndako oyo bien orphelinat oyo. Voilà, nakanisi boutu kolanda wana maloba ya Bellevue, bien que intervention ya Bellevue ou ezalaki interview à moi sur 2 minutes si je m'abuse pas ezalaki, mais beaucoup de personnes continuent toujours à se poser des questions. Mais maman Sarah oyo est intéressé nga mingi ezali bisika a pesi message na bande konaye oyo ba soutenir kaye o ezali famille na ye à lobby, vous êtes ma deuxième famille. Bon continuer ko supporter nga et tous à la focus na mosala boyebi bisika nyonso Bellevue ale kaka. Ce message selon yo ko qualifier en ndenge ntsara. Non, ça message mora bien, ça message a bien parce que au moni lelo fallait aller so focus silence. Donc focus c'est l'axi bo à la concentrer na obo sala. Très bien. Et vous allez concentrer dans le important et non la futilité, donc c'est-à-dire
kotala ba film ko partager ko soutenir na ba prière donc makambo eza malamu boza la focus sur ça makambo bozo mone ko bakisa elo côté na vie to na carrière ya star na bino il faut s'en passer voilà très bien voilà Maman Sarah un dernier mot par rapport à l'émission à Lilo ce que les gens en tout cas ngai nazo continuer ko féliciter belle vie très bien famille Libota nana moi remarque OK nana moi remarque mukie je sais pas peut-être qu'apa na yonde na moni vidéo yango etalami mais eze loko Bellevie a sali et l'équipe même ba film ça ela abino ah oui eza visite à orphelin wana salaki ils ont mérité botalango oui ils ont mérité ba vie ils ont mérité ba maximum de partage ils ont mérité ba maximum de likes des commentaires d'encouragement donc apparemment la majorité des personnes au balobela comme Maman Bellevie ba s'intéresser pendant la vidéo il y a pas donc c'est ils a plus que ba film ils a plus que Mamutu Bellevie salaka ils a acte wana au fobo tombola yango pas tellement bozaka tepo balobi na Bellevie a bozongisi ate notre émission to parler qu'à sur la vidéo donc nous analysons sur la vidéo cette vidéo parce que Madame Bellevie a sali et a mutuya koleka filmer très bien et ça penda mutuya donc alors ba famille libota nyonso o bolinga penda Bellevie bo accentuer ba œuvre oyo même nzambe na lola ko sepela ko beta maboko bongo bino ba fan ba vidéo wana ba tutu ba soutenir Bellevie ba place ba tiango fona mona ba commentaire encouragement belé ba commentaire je sais pas hein. Et pas non seulement combien de commentaires il y a pas de commentaires il y a pas assez de views pas de likes et ça et là moko mutasali ya malamu like pour encourager mon commentaire, na partage comme c'est pour encourager, OK? Donc ce n'est pas seulement vous soutenez Bellevie quand on a filmé à ça les logo eza mutuya bon commenter na ba commentaire bon encourager félicitations Maman Bellevie nzamba linga boye au monde na soto ça l'émission moko siko ya Maman Bellevie au monde na ba commentaire volonté wani rozala et Mathieu Kiti pourquoi pas na makambo eza plus important ya vie ya batu au acte Bellevie ça les ont mérité ba commentaire en tout cas famille Libota ils a reproche bokende ba place nyonso bo mona vidéo wana Bellevie ko circuler bo commenter bo partager bo encourager en tout cas bo encourager parce que ce n'est pas donné à tout le monde nazo répéter Bellevie a jeune fille à cause ça na mbongo le makamba ko ke pe ba tapage ke ba poto lemba ki na yebisio na degré moko na yebisio ke za na batu baleki na ngana Bellevie na mbongo mais ba courage ça maman te volonté ezate monter ma wana nzamba piango na mutu nyonso te alors au Bellevie au sala bon encourager ko hein bon encourager so bo encourager bo soutenir fondation te idée na été bon encourager même na ba commentaire atala à mon ata visibilité lo kwa sali bo encourager na ba commentaire félicitations maman en fait apparemment eza ninga ba congolais hein eza ba lingi bêtise moi trop eza Bellevie ka te même nga so taliba action na nyonso na sala ezaka na ba vieux belete ezaka pe na ba commentaire belete mais ezaka na valeur libanda mboka bato nde batala ngo libanda te même bata libanda mboka o batala te ezaka na valeur libanda mboka ningeni na ebisa yo soki lelo nde na kenda na se présenter na une association na Amérique to na luka sponsor na ebisi bango makam na sala rapona ba enfants abandonnés pona ba orphelins na Congo so na zuka ba vidéo na laxi bango ba action mbala moko on te soutient okomi valide bakomi ba partenaire na yo bakomi osunga yo parce que ce n'est pas donné à tout le monde akomo tala na ba effort na ndozo réaliser makamba boye c'est que so ito che sous main forte au réaliser makamba minene koleka ozo comprendre mais bande na biso en tout cas et ça la rapasi makamba malamu boye ezo mériter ba commentaire wana te onazo mona wana ezaka yo te dit même pas nanga même pas de mère même pas bande comme sous ba jemima ibele bande retour ba partager vidéo wana mona ke et otala mate ba o commenter te ba o liker te mais ce qui kaka ke mafute mati allez tala bango na ligne batondi vraiment voilà en tout cas nous devons soutenir ba œuvre ya malamu nzambe azala na bino to continuer ka ko sala musala na ndenge bolinga ka mingi les orphelins
naïba te mon motivation au nazwaka lorsque je me retrouve au milieu ya bana wana. Maman, il fallait voir bisika tokendaki maman Sarah ba place mususu sans caméra bazo sabino maman soki yo oya kalelo te tolengaki to suka wapi. Babi Sarah place mo tokendaki OK pena boye okoti omoni bana yo moko na motema lobi wa vie ezate. Mais cette dame tobima de 7h ti 18h azaka likolo amituka kita mata to bandaki na ngiringiri toke selembao toke kisenso toke njili toke tibakati kuna nzambe azwa lokumu ba mama tocha maboko na makambo lobe koleka lelo. Merci.